Même à ta fali. Tant que tu concert à faire, mais bas sankrabino boko sarabiso hein. Boloba na biso wa keno bazarabino boko yate. Ça dit à kotondi ça ta ko sala plainte mais ndenge ni faire ça les plein bout. Donc boko sarana biso bondo eza partout. Wana maloba ya fali maloba vérité. Si ko place au sankaravandi. Azana tension hein. Comment expliquer un artiste à koki ko lata masque mais ayemba na douceur voix ezobimati na salle 4 batu ba oyo ka voix ya mutu. Quel est cet artiste? Si comme mutu ya bongo boko banga te ko sale comparaison na mutu asala ka autotune. Obi mutu ya bongo boko banga te ko comparer ye. Artiste emi na masque. Ko yemba na masque. Mais voix ezobima bien. Voix ezobima. Atako autotune te. Ati autotune te. Quel est cet artiste? Oyo beaucoup ça les comparaisons na mutu akoti na scène alati masque mais azo yemba o sentir douceur ya voix o sentir efficacité ténacité eza na scène si comme mutu ya bongo bo ngabo ça les comparaisons na mutu oyo edi na ye ezalaka autotune yebisanga siko nde basala wenge 4x4 wana. Quel est cet artiste oyo akosa la face na feri lelo nani? Donc, Wenge mouvement général. Na lobby na préciser bien Wenge 4x4 bon chic bon genre. Ça se fait la télé. Moutou. Ce qui papa Cherazo respecté Ferré. C'est parce que azo tala lelo Wenge ni tete Ferré. Comme ya Wenge ko beta mandeni. Pourtant vous faire azo beta basal mythique. On est raison na Wenge. Tu te sens l'aise à comparer pendant entrée à Fali, na entrée à entrée à musique té. C'est important. Mais bato balobaka fali akotaka bien akotaka moins spectacle moko par rapport à faire voilà ezaba profali. Toi tu penses que non warrior akoya koloba na biso que non entrée à faire ezaki bien koleka ya fali. Selon yo emaki entrée à impeccable mutu kokota bato bazolobela ba osalango ba analyse lelo entrée ya pamba na masque alati mokile kolobela ti lelo entrée ya fali pour pas fali akotaka na aigle. Na défense arena fallait kotaka na aigle donc akota na bato bazo tala bazo sepela ba mona bena que oui donc et ça peut ça waouh na miso voilà mais faire que la continuer kaka na milinga oyebi ki olobi bien maga elibiso ba voilà bato ba critiquer faire entrer ya faire bien fungoli piste moko eza bien oui fallait akoti na aigle non oyebi ki mindele bazama mayele akota na aigle. Mais tant que ça sport il y a ça de France ba yambi fali définition aigle fali a yebité pour ça la vraie définition aigle ba yambi fali et pas mindele émission moko même to na 7 fautes émission moko vitesse ya aigle a yebité définition aigle a yebité faire go la biniko imiko après combien des années bon mon le wana on dit que non ala gisi bino ki azana problème na we raté ana problème na we raté eza cri o ebeta yaza tango c'est le bois qui yango eza c'est le muto bois cri wana automatiquement il faut bina c'est un artiste professionnel vidéo vitesse si ko ça faire gola ba toto mona ana ba wario bazate ba spectacle bazate ba wengeme bazate po soki bayaki benga bazo peu place te pour déjà ça les a comblé na batu ça les refoulé batu libanda bazana ba billet moyen ba côté zate ce ko place benga batia ba spiritas ba warrior ba version ki enza côté ni nani boso que ça Stade de France faire gola Stade de France poinité doze na arena au beta ngoti bo to bangani au beta ngo mais yo même maman Stade de France mais pourquoi pas 20 000 l'impossible n'est pas ferré 20 000 l'impossible n'est pas ferré na ndenge faire OK ne betolo ba faire la naka fali non na ndenge nini fallait ça la salite hein il y a bien za la siko fali faut banda pour faire ya ko bongisa pour ceux qui faire bandi fallait ça na problème ndenge fallait beta kikuna faire yo beta na sima ongolo ba oui a corriger faire beti mie koleka makasi baton so botala biso ba yebi et yembeli ténacité voix donc makasi y a pas match y a pas photo bango moko place ba vandi ba yebi que no faire apporter correction ndenga balabala bato bakangi faire gola lokuta na faire gola nosaki a ko annoncer date ya
il y a une surprise place nini ya ko beta mais tu as dit comment on du début il y a conseil jusqu'à la fin on ne se base pas faut pas protéger faire ouais ra protéger faire normalement pour yem dans même normalement ado défendre les clans héritier watanabe place hasard héritier azaleki to beta masolo banzoko to beta héritier ke batu ba wenge kakate do bit te wenge papa to beta masolo penza ya to loba bata wenge grand ozolo ba clan wenge to loba clan wenge clan quand on parle de clan héritier aza héritier à maison mais aza ya clan te oui c'est héritier aza ya clan clan quand on parle de clan wenge to mona wenge BCBG bon chic bon genre wenge d'ensemble wana héritier aza ba ressorti ça ya maison merde aye na clan deni. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. Et j'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à venir pour l'Ingaraming. Et donc, on est sur www.logitv David Wembe, Masolo, Yabalabala, comme Dabanen, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe, la Sarabino, na bête la Rabino Masolo, Nengenini, et c'est pas ça vraiment partout dans le monde entier. Merci beaucoup na batutu o balinga masola balabala ndenge botala ka masola balabala ba j'aime ba commentaire ne bo partager ka émission et ça la ka biso penza bola mwebele l'actualité nous oblige à kobeta les solo il y a concert il y a papa Hervé Ferregola il y a Mukolo à l'équipe bango donc concert au batunyo so baselaki et Ferregola Zamba pesa ke grâce jour en kokaki à livrer le concert na ye ba détail bangambu nyonso boko yokango penza na masola balabala tellement Angola tozalaka na molobeli ya papa Hervé na kombo ya Arsène Kitoko papa Popi na biso donc tozo obligé to solana ye makabu nyonso ba question nyonso o bataba bala botunaki lelo bozozo ba réponse nango bozala wana boko zala décider Arsène Kitoko papa Popi David Wembe botard mon frère botard David Wembe botard na ba bonné nyonso balandaka biso na ba page na ba chaîne na biso to pesi bango bambote belé et beaucoup plus na pesi mbote na yemoko Gaulois suprême papa Hervé muto azolongola mboka na biso soni sur le plan de musique lelo comme si vous avez sengwa na éviter pourquoi tozala toujours na esengo omoni non lelo comme si on est un peu moins spécial hein parce que lelo tozolinga omoni faire rigola le bidia na concert donc tokotia mupepe na n'importe quel pinete donc tokofula na n'importe qui te cette fois-ci ba Lazare nyos fo bazala na coin na bango très bien na ndenga balabala to fana na concert très bien conseil à faire rigola selon yo eleki ndengeni en général na roloba omoni soki ke tobito to côté na ba point sur 10 faire rigola kozwa 15 oui sur 10 concert à faire rigola en général au PCA 15 sur 10 15 sur 10 oyebi faire rigola corrige mieux que les conseils faire rigola corrige mieux que les concerts faire rigola très bien Jésus de Nian corrige mieux que les concerts voilà pourquoi concert et conseil ah ouais faire rigola conseil corrige mieux que les conseils voilà pourquoi le bibongo oyebi na lobi bongo parce que ce n'est pas facile faire abeti accord arène oyebi esalaka soni mutu moko oyo bobandi kobundisa bosali ba campagne ya déstabilisation pona ko nuire faire ko vilipender l'artiste bokomi na point ya koloba ke non concert eza annulé faire azu configuration ya 11K faire gola te ki 5000 billets bosali ba campagne tout ke akobeta te mais oyebi siko tango abeti esala siko soni na ngambu ya bato bazaki na ba campagne ya mabe pona ko nuire l'artiste faire yango moto oloba faire la corrige mieux que les conseils yo moni faire abeti accord arena quel est cet artiste oyo azana génération ya faire qui se prétend être au-delà de faire akoki ko beta accord arena sans un album international sans que ça la ba featuring na ba artiste résident na France o toko fungula entre parenthèses ba benga bango boya botianga poa ndenge to monaki na l'artiste Fally qui peut le faire
kane bandeli bo bandi maman ba comparaison to pesa batu éclairage ngala lingi na nga ba comparaison ndete batu ba otala biso on est dans ba détail so lingi to kota na biso ngakutu ni foto kota na ba détail to kota na ba détail to kota na ba détail parce que eza événement omoni o faire gola sali mutu moko te a kosala ngo batu nyonso babetaki na ex Bercy na préciser be batu nyonso sauf personne mutu tout abeta na ex Bercy lelo ekomi na accord arena batu nyonso babetaki avant ekoma accord arena babeti yango na configuration actuelle na sens wana olobela oui parce que ekomi 20300 tango ekomi accord arena ebele babetaki yango tango eza ex Bercy ezaki na configuration wana te mais siko muto ya beti yango sefere siko yebisanga mutu ya bongo asali collaboration te na ba artiste o baza résident na France ba bati a epoa non asali album urbain te oyo ki abengi batu boya boti anga poa na concert nanga mais a beti à défendre la rumba. Papa Popi avant tout quand on a ba détail il y a concert à faire rigola batu ya balabala mitemeza bango moto OK et yebani nango ke mutali boso abeta accord arena eza Fally Ipupa Papa Popi na ndenga balabala batu ba ozela na bango ngo batu bazo comparer concert ya Fally Ipupa na ya faire rigola po place wana tozotala accord arena la défense arena plutôt Fally mutabeta ngo mutali boso to ko comparer ngo na ya to comparer ngo te parce que faire abeti yango tant comme accord arena na configuration actuelle qui est 20300 série au Fally abeta ke zaki ex Bercy ndio bondo bengango mais zaki na configuration ya 20300 te ex Bercy zaki na kombo te yango na Bercy salo ya abeta ke yango na Bercy zaki na kombo nini ezaki Bercy faire nda beti na accord arena configuration actuelle 20300 bato bakota ba vérifier dans un service Fally azu configuration ya 11K ba proye bazu 11K ya Fally ba yeko latisa ngo faire mais na lobi to kende sur le plan ténacité parce que tant que tu vas basa la comparaison il y a concert il y a Fally na ya faire il y a pas match il y a pas débat na pesio exemple awa Fally abetaki nini ex Bercy wana asali ba collaboration na ba artiste résident na France tel que ba Dadju ba Bouba ba Aya Nakamura ba te belé wana oye ba Damso o abenga bandeko boya botianga poa ponga na okokati ba tie poa abeti yango na configuration il y a 11K faire aye azu 20300 azu sold out té parce que bateau bazaki na kati bazaki 20300 té il faut être clair bazaki 20200 et quelques donc à cause de 98% il y a vente il y a ba billet Fally abetaka Bercy ouais et sengaka azwa moi ba effort ya ba musicien ko bazaka na France faire rigola yo beta Bercy azui asali featuring na musicien moko te akuna azui edité na musicien moko betanga poa nde bataki Fally poa azuité wana maloba na bino ba gaulois eza analyse o eza vrai na bato botala biso eza palpable eza vérifiable mais est-ce que yo moni place au faire asali album moko urbain na ba artiste résident en France net artiste ni azata mais est-ce que Fally abeti ex Bercy wana na deux musiciens to trois musiciens au bazu visa c'est-à-dire à recruter na ba danseuse kuna na ba animateur kuna siko to mona résultat ya concert asalango non il y a beti concert na équipe complet o ya ki na bango mais siko faire a beti concert na équipe o eza incomplet selon ndenge ba préparer ki spectacle événement ba poulet na ye belé ba yete mais tala siko spectacle o faire go la pesibiso qui peut le faire ce qui fait arrêter olingo pesibiso faire go la pesibiso spectacle bien collègue ya Fally spectacle moko haute en couleur collègue ya Fally c'est-à-dire ko banda awa na ko loba ko banda awa tina Madagascar mais na ndenga makulu donc ce qui selon Papa Popi concert ya fait rigola na Bercy
na concert ya fallait pour bana Bercy. Il y a pas match, il y a pas débat. Et kokanité. Ba ex Bercy. Na lobby tolandi Jean-Marie Kassam. Makambo a commis na page na ye. Makambo a lobby pour na faire. Tant que faire ego la za en vie. Tant que faire ego la koufite le nom de Papa Wemba ego bungate. Et pourquoi on va cet exemple wana? C'est parce que Papa Wemba a sa fierté à musique ya Congo. Notre musique c'est la rumba. Yo ebisanga entrée à faire à côté na Zazu. Ça daté. Mais bino bolobaka na biso que no ba fanatique ya faire ba yebaka banzembo faire été. On m'a dit qu'à prouver bino le contraire. A Betty Zazu, ça daté. Comment expliquer un artiste à koki kolata masque mais ayemba na douceur voix ezobima tina sale 4 ko batu ba oyo ka voix ya mutu. Quel est cet artiste? Si comme mutu ya bongo boko banga te ko sale comparaison na mutu asala ka autotune. Obi mutu ya bongo boko banga te ko comparer ye. Artiste emina masque. Ko yemba na masque. Mais voix ezobima bien. Voix ezobima. Atako autotune te. Ati autotune te. Quel est cet artiste? Oyo boko sale comparaison na mutu akoti na scène alati masque. Mais azo yemba o sentir douceur ya voix, o sentir efficacité, ténacité eza na scène. Si comme mutu ya bongo bo ngabo sale comparaison na mutu oyo aide na ye ezalaka autotune. Tout ça la part des choses. Papa Popi, tu es obligé de comparer. Ouais. Balobi entrée ya fali pour pas fali akotaka na aigle. Na défense arena fali akotaka na aigle donc akotana na batu bazo tala bazo sepela ba mona bena que oui. Donc eso pesa waouh na miso. Voilà. Mais faire ego la continuer kaka na milinga. Oui, qui lobby bien. Maga elibiso ba voilà. On va critiquer faire entrer à faire. Bien, faut le piste moko eza bien. Oui oui. Fallait à côté na aigle non. Obi ke mindele bazama mayele à côté na aigle. Mais tant wa sali sport ya ça de France ba yambi fali. Définition aigle fallait à yebité. Pour la vrai. Définition aigle ba yambi fali. Et pas mindele. Émission moko même tozana na 7 fautes. Émission moko. Vitesse ya aigle a yebité. Définition aigle a yebité. Si comme mutu ya bongo to sama wondeni. Okoti na aigle oui, omi pesa pe kombo ya aigle. Si ko tangu ba yambi yo, bato ba yebi musala, déontologie journalistique. Ba tuni yo si ko kombo omi pesa définition aigle. Fallait ça incapable ya ko pesa biso définition exacte. Ya kombo o ya porta aigle. Ba tuni ça dit aigle volara combien? Fali na 4 émissions. Ba image ça. A koka ko ça la définition te. A koki ko se défendre te. Et bon si ko entrer na muto ya koti na message. Non fallait a kota ki na aigle. Mais est-ce que ça est innovation? Tu te sens l'aise à comparer pendant entrer ya Fali na entrer ya entrer dans musique te. O est important. Mais bato balobaka fali akotaka bien akotaka moins spectacle moko boye par rapport ya faire voilà ezaba profali. Toi tu penses que non warrior akoya koloba na biso que non entrer à faire ezaki bien koleka ya fali. Selon yo emaki entrer ya impeccable mutu kokota bato bazolobela ba osala ngo ba analyse lelo entrer ya pamba na masque ya lati mokile kolobela ti lelo. Na ebisa ki yo na bémission elandi faire ego so beti accord arena bato ba ko changer ba langage. Mais d'abord il faut pas aller na soni ya campagne o basala ki no faire ko beta te. Il faut bozongisa bango na mais bino bolobati ki no faire ko beta te. Concert on est ko za la reporter a beti ndenge nini. Et ça la soni na bato balobaki ke faire et ça la ka soni. Est-ce que yebi même ata fali tango tali concert à faire alobi mais ba sankrabino boko sarabiso boloba na biso awa keno bazaka bino boko yate ça dit akotondi ça ta ko sala plainte mais ndenge ni faire sala plein bout donc boko saka na biso bondo eza partout wana maloba ya fali maloba vérité si ko place au Sankaravandi azana tension azana tension siko imaginez-vous siko soki ka batu nyonso bazali kaka bagolwa po je ne pense pas ba werasonique bayaki ba spiritas bayaki te
ba warrior ba ya quitté na concert à faire gola ba ya quitté ba toto mona ana mais ba warrior bazate ba spectacle bazate ba bazate wengeme bazate po soki ba yaki benga ba zo peu place te pour déjà ça les a comblé na batu ça les refoulé batu libanda bazana ba billet moyen ba côté zate ce que place benga ba tia ba spiritas ba warrior ba version qui enza côté ni enza côté ni Papa Popi, par rapport à détail à concert, faire gola imbinde na déjà ko yembe za faire ezana mutu moko te lelo akosala doute na eyembeli ya faire mutu moko te na concert o lo bamso ke faire gola yembe bien depuis ya banda musique ezana mutu moko te ako biso ya kate koloba faire aleki de wendo tina mutu moko boy non po mikolo wana o batika biso ba yebi puissance ya voix ya faire faire avant à apparaître na public na média batu ba yeba faire yo bi place Kofi a découvrir faire avant à kota na wenge Kofi a yeba déjà faire kala na kermesse mutu soka za na eloko za na aura ata bobundisi yango déjà masolo ko yemba po na faire to betela yango to dutaka na ngote po mutu akolo soki no faire yemba ki mabe po bimisa ye atia concert na to talango yo monite bato basalaki campagne ya mabe po na ko valoriser Manda chante na bango moko na concert à Manda tala bineli ya Prince Bakali aza déçu bo pesi bato ba invitation mais concert bato ba yete si on a mutu ebeti 20K azu 20K na mutu ebeti na salle de fête bato ba yeso 12 Wala ki bana wenge saini ba soutenir mutu azo kende na place ya mais asali ayoki si bango soniti baba monero normal yo normal ozu soutien ba warrior ozu soutien ba werasonique Sankara lobi ke no boko yate mais mutu botie poids fa to mona penza sali wane bukana mais sale bukani te batu ba koki na kati batu ça dit espace vide ça faire rigolo a fait peur bakolobil on moni ki lelo ba comment changer ba analyse ba komi ko ya masque wana faire alati guess ma votre déjà tango na 2023 oh papa to sa makamango ndenge est-ce que guess ma wete azana mbongo ya kolata elamba o faire rigolo olata to sa makama musique ya ndeni bon bimisa image ya masque wana guess alati ya bangeli wana ya bana ya ba côté ya ba commune za reculer wana. Toi, tu penses que nous faisons à tango? Toi, tu na plan ya biema. Bato le belango pema trop, bato critiquer faire trop. Bata bala nde bazolo ba ke faire gola lati bien te. Sinon yo o moni ba propos na ndenge ni. Mutu azolo ba ke faire gola lati bien te azamo na mwasi. O mutu a message na biso ko lata bilamba ba couleur ya bana basi. Ko laksa mibale to tiaka ba ina ba vernis, c'est fali. Bo bimisa ba image à concert a fali mo bala ta ba rouge te to ke nango siko bende bango ba linga yo mona déjà faire azotinda bato bo tiaka ba ina o ba basi ba tiaka na mabuku mais na ba fiche a fali bo mona fali za na ba vernis ya noir ya rouge ya ba couleur mwana mobali accoutrement faire rigola accoutrement ya faire yebisanga nani ya kosala analyse ya solo ya vrai ko leka Saratola parce que Saratola zaka pour faire été azaka pour batu nyoso mais tala live ya Saratola makambo Saratola zolo ba pona faire sur le plan accoutrement na âge ya faire akoki kolata jamais lokola ba biso ba bras cassé banini article la biso kaleso libanda il a 50 ans d'âge il faut à se comporter lokola papa parce que c'est un père déjà bobenga ke papa Hervé donc respect à papa. Tala veste alati ça dit kitsaye côté ni et puis ça veste ya pamba te yo moni alati ba couleur ya bana basi ya ba rose ya ba rouge ya alati yango alati ba couleur ya mibali faire gola couleur ya mibali alati bilamba mibali ya mibali couleur ya mibali yo tala ba concert a fali ya ba rouge wana mobala kolata rouge bilamba moko belongi ya ba soirée ezongela ngela mobala kolata ngo non
Ce qui fallait, alingane azongana et moi na muke, azongana na ba 32 ans, ba 35 ans. Faire n'a pas le temps là. Mais est-ce que yebi mudu soka zuzwa âge? Et ça na biloko belé qui maraye. Mudu soka zui surtout na monde de musique. Banzembo o yemba kala 10 ans passés, 5 ans passés, ça passe pour yembango. Mais na âge à faire 50 ans, yebi zazo imana nini. Et ça na 4 albums ça s'interdit. Zazu façon faire ego la yembi yango interprétant openda bien. Ayembi yango kutu ko lekana ndenga yemba na disque. Siko ayembi yango na âge à 50 ans. Yebi sanga siko. To mona ki fallait ça live a meka ko yemba ki dianfuka. Mais est-ce que ndenga yemba na CD, na ndenga ça la ki yango live, ça ndenge moko. Ya ndenge moko. Yebi sanga. Fallait azala ba âge moko na ba ferite. Différence c'est ani. Mais façon ya ko yemba ya faire na âge ya faire mutu ya bongo boko banga te que azana 50 ans mais soki azo yemba soki apparaître na média azo bimisa elongi ya bana ya 22 à 23 ans bimisa ba photo ya faire ya kala série ya beta ba vita imana bimisa siko faire ya lelo tu vas comprendre faire azo zwa âge beauté zo bakisama on dirait azo nunate siko mutu ya bongo boyela biso accoutrement. Déjà faire s'habiller comme un homme. ala taka lokola moi cité bato ba sa analyse ya accoutrement ya faire ça dit ba moni place na bango te faire gola je de nuance nuance ala ta lokola moi cité lokola moi cité lokola mobali la tra bongo veste bongo mobali la bina ka bongo mobali la bina bongo na concert à faire gola to fandi boye to moni seleo apparaître na podium à faire gola bomuni ngondenge nini déjà seleo azaka master ya faire omoni singa famille benda na mekata na raté lingaka ozana mutu azaka vrai soka sepene lo côté à lobby ki mutu moko non mais c'est Léo ayoka na falite c'est Léo ayoka na hérité c'est Léo ayoka na werate nde mutu fait rigola moni aza pembeni na yo bangonde bayoka na c'est Léo te hein bangonde bato tangi bakombo ayoka na c'est Léo te mais est-ce que c'est Léo azana temps c'est Léo tango bandi carrière solo ayemba na faire eta ayemba na falite orthothanasie bayemba ngona falite na faire eta na faire ba ko yemba kan pour mona ke no faire azana mutema ya kimubali série wana wenge zo ki ne pesa mami faire abimi ça c'est interdit fallait aller droit chemin mais c'est le temps voyé muto ya préféra ki abandonner ko yemba za ki falite yo mona ki place au faire à fina 12 mais fali ka tangu sele yo ayembi na faire wenza mizemba ne place mabe kota ti place mabe kota yo yebisanga la chanson orthothanasie et teka sele yo koleka wenza mizemba to sama mangondeni non ce qui sele yo alobika na hérité il faut qu'on respecte o azaki chef na biso côté ni a manqué de respect pour comment bino bozo linga to pesa respect na wera mais sele yo nani hérité faut manka ka faire. Est-ce que c'est normal? Ce qui c'est Léo à lobby, n'a bon moni mabe a ozo pas à faire. Non. Azo peut ça éclairage. Bino bo linga respect et pas ya mutu moko. Et bon siko mutu mususu. Faire gola biniko imiko. Après combien des années? Bon moni lo wana. Bon moni que non ala gisi bino ki azana problème na werate. Ana problème na werate. Eza ki o e beta yaza. Tango c'est Léo boa ki yango eza c'est Léo mutu boa ki wana automatiquement il faut bina. C'est un artiste professionnel. Bato ba otala biso ba yebi ba les à côté na bino te makambo ya bino ona bana ba weransoni ki banani te ba otala faire. Il a dégagé l'émotion. Ça dit ceux qui fait rigoler zaki affaibli. Yeba ke batu tout bazaki na podium ngaba pesa le meilleur te. Mais si ko alongoli équivoque wana yemo ko koti na scène. Apesi énergie, puissance, force. Communiquer on a battu tout le monde est au résultat. Toi tu penses que non c'est facile au yekana danseuse moko ozui ba danseuse napoto ba bina nde ba bini wana na espace à combien de temps pour na ba coller biloko tout wana yebisanga poto citer maloba ya faire rigola alobi bazo bundise trop ba kalezo le ka trop soki ba goloate mais faire ego là a osali souté
akosi te aloba yango trop aloba yango trop bato nyonso na misiki bazolina kaka faire egola ou comment? Mais ezomonana aux yeux de tout le monde ezomonana aux yeux de tout le monde tokoloba te sur 100% ya ba artiste baza contre Ferry parce que papa chéri ndenge aza wana akozala jamais contre Ferry parce que ayebi moto asala fierté ya clan na loba maison mère mais na loba clan quand on parle de clan tout le monde a pensé wenge 4x4 bon chic bon genre yebisanga sikonde basala wenge 4x4 wana quel est cet artiste oya kosala face na Ferry lelo nani? Donc, wenge mouvement général. Na lobby na préciser bien wenge 4x4 bon chic bon genre. Ça so fait la télé. Moutou ce qui papa Cherazo respecter Ferry c'est parce que azotala lelo wenge ni tete Ferry kombo ya wenge ko beta mandeni pourtant ou faire azo beta basal mythique on est raison na wenge non seulement na maison mère mais na wenge wenge zaka maison mère te wenge za BCBG wenge za Tonya wenge za ya ba Marie Paul wenge zaka ya maison mère te mais comme muto ça la fierté ya wenge nani ça fait combien de temps papa Chera beti na pototé wera so na beti na ba poto ba bimisa ba image ya concert ya wera na ba image ya concert ya Ferregola il y a pas match il y a pas débat il y a pas match il y a pas débat est-ce magam na lo bana kosi ba concert onyo so wera beti na poto ba bimisela biso to comparona concert ya Ferregola retour du roi tango wera zongisi na basali ya poto basali mythique retour na ya liboso banani batiaki poa n'est-ce pas que zaki bagolwa yemoko na podium asimbi micro bi ndenge nini bolingaka Ferry makasi bo ba mise basé belé maloba ya werati après qu'un retour du roi ba concert tout ya beti et ça la face net na concert nini ya Ferry exactement Ferry aussi la honneur ya clan ça dit Ferry aza mutu azo mériter ba respect na ba protection pour mutu moko te na clan abanda ko yemba ko leka jibe mutu te na clan de bazaki wana mutu abanda ko yemba ko leka jiba zate mais tangu Ferry ya na maison mère et pesa siko maison mère courage ya ko bunda na BCBG mais mutu ya bongo faut mériter ba respect Ferregola faut mériter ba respect na batu belé Ferregola faut ba protéger yango mona ba bundisa parce que ça na étoile wera a protéger Ferregola mais soki wera ndenge bango balinga baloba ke no Ferry azaka mwana wera selon bango mais toyebi ke no papa a protéger ka mwana ti eteka na clan wenge na bona chai na clan wenge makambo Ferry osala na clan wenge donc bango nyonso baza bato faut ba protéger Ferry wera protéger Ferry normalement pour yem dans même normalement azo défendre les clans yebisanga héritier watana be place aza héritier aza leki to beta masolo banzoko to beta héritier ke bato ba wenge kaka te dolobit te wenge papa to beta masolo penza ya to loba bata wenge grand ozolo ba clan wenge to lo même clan wenge quand on parle de clan héritier aza héritier à maison mère aza ya clan te oui c'est héritier aza ya clan clan quand on parle de clan wenge to mona wenge BCBG bon chic bon genre wenge d'ensemble wana héritier za ba ressorti ça ya maison mère aya na clan deni oh ya na clan te papa bubi le banyo golo bana batutu bana ndola masola bala donc on les a vérité ba tu faut pas supporter la vérité vraiment tout au fin até mettre le baga makambo za ya solo za vrai en tout cas Ferregola azana date le 10 avril na Lubumbashi na festival Amani mais avant cela to na ndenga mabetela ndenga balabala batu bakangi Ferregola lokuta na Ferregola nosaki ako annoncer date ya oyo za surprise place nini ya ko beta mais to tikati komona ngote du début ya concert jusqu'à la fin Ferregola nosaki que na kati ya Défense Arena akobimisa na Accor Arena akobimisa date oyo kozala mais oyebi te que no Ferry asala makambo faut bolobela ye c'est ça la force d'un artiste na yebisaki yo annoncer ba deloko sala ngo ai na yebisaki yo boye omoni nyonso ya Ferry batu ba olobela
asali bino ka géawati conférence de presse asalité mokili boye bovandi fait or bo comprendre te au côté sabino na distraction bo côté na distraction bo lobela ka faire bo lobela faire mais il a déjà des dates asa na date le 11 juillet na Londres ana date le 16 mai na Afrique du Sud le 10 avril awazo ke Lubumbashi na festival amani manya au côté sambongo faire ça dit bazangi na bango ba argument tellement siko bayaki na ba campagne a kobeta te mais loko la beti na mwana mtu yeo bolobaki na biso yemi ya la dia kozala oh papa est-ce que ils a maramu ya kolobela ngo pesa na émission yemi ya la dia azaki comme invité ce qui a eu empêchement ezali kambo ya faire que non aboyi koya parce que amona kimpiaka eza ba bêtise ba to balobi bongo eza ba bêtise eza ba bêtise vraiment eza bêtise ça dit tout ya faire bolobela ye. Mais en tout cas, bana Lubumbashi fait rigolo azoya le 10 avril, azoya pour un festival amani, boyamba les padres, bino ba ogozoa qui chance te akozana accord arena pour célébrer na les padres le 10 avril na festival amani ezala bien en même temps le 16 mai l'artiste ozala na Afrique du Sud le bilaka ferré. Le 16 mai et le 11 juillet l'artiste azana à Londres. Donc à partir à Londres on est dévoilé date ya salle mususu. Bon c'est ça Stade de France. Nan Bosso les Stade de France. Ferregola. Stade de France. Poinité. Dosé na arena. Aobeta ngoti. Pourquoi toi bangani? Aobeta ngo. Mais yo même maman Stade de France. Mais pourquoi pas? 20 000. L'impossible n'est pas ferré. 20 000. L'impossible n'est pas ferré. Nandenge ferro ok ne betro lo bagay ferro la naka fali non? Nandenge nini? Oh. Fallait ça la salite hein? Hein? Il y a bien za rasiko fali fo banda. Pour faire ya ko bongisa. Pour ceux qui faire bandi. Fallait ça un problème. Ndenge fallait beta kikuna. Faire yo beta na sima. Ongolo bagay oui a corriger. Faire beti mie koleka. Makasi baton so bota la biso bayebi. Et yembeli ténacité voix. Donc makasi y a pas match y a pas photo. Bango moko place ba vandi bayebi que no faire apporter correction. Place au fallait beta ki. Bayebi. Mais moi ba lo bango na média ezalate. Moi bambote na bato ayo. Na pesi mbote na batu nyonso ka o balinga ngai na profiter na pesa merci na Dadi Yakuza grande puissance mais c'est 60 il vient na motema na pesi yo bambote Hermès Moka les princes des lions les mignons garçons les Marcel Kitoko ba mbote na o na pesi pe mbote na le maître Christian Ngoma les rois célèbres vient na kati vient na kala maître Christian Ngoma les rois célèbres na pesi yo bambote belé Seigneur Sédou Kondi a tout na sala biso nini. Te asala biso ka o mutema na ezo sepela. Vraiment. Po biso peto sepela. Mais soka lingi pa siliki kaka to tieka na sima. Général Sédou Kondi to tieka na sima aux États-Unis. Kota masola balabala to zaka biso mbalena pa popi. Mutaba chokope Karine dans Karine Kibilu la star. Ya linga ba la star. To zaka na e. To zaka ni stade d'équipe de 3. Batebele ba souffrir na mboka oyo. Très bien. Azo linga fongola salon. Mais azoye bate akosomba ba matériel wapi. Voilà. Koken Shinten. Ndekwa na poso osala salon na mboka oyo. Kokeno Shinte. Biloko nyonso qualité. Kokeno pe poto te, otinda biloko na poto ya te. Keno kwa na kikolo. Na kikolo. Poto za nenga kikolo. Na nenga kikolo. Boss Bashala. Respect. Oyebi ke mutu mo atala ke mission abenyenga lobi naza satisfait. Na moni boss Bashala te mais na sombi biloko wa qualité. Vraiment. Ça dit poto mais na ndenga Luanda. Aza satisfait. Ça dit biso toza ba lobby. Ouais. Tandis ko ya ko communiquer na eloko o eza vrai te. Vraiment. Eloko eza vrai yango to lobby. Boss Bashala respect na yazo mériter ba respect. Pour aoteka biloko eza na durabilité. Biloko eza ya qualité. Sombi au PMI. Au PMI. Ce n'est pas que au sombi lobby après au kesu ko luka réparateur lobby après au kesu ko luka ozongisa te pas na yeso ko sombi au PMI. Oya ko zongisa te réclamation eza raté parce que aoteka biloko ya qualité. Une seule adresse na Kikolo. Diego komina Kikolo benga kaka tuna bana carrément batu nyonso bayebi. Tout le monde facile comme bonjour. Facile comme bonjour. Vraiment. Boss Bashala. En tout cas on a payé bambote belé. Boss Bashala bola meleke belé kota masola balabala papa Popi Mupanzi David Wimbe Mupanzi donc tous ça on a problème na mutu te Edikas Boss Langa. Edikas Boss Langa. Edikas Boss Langa. Donc yene mutayebi secret ya visa. Ça dit a boss ya pam pambate. Edikas Boss Langa.
ayebi secret siko ya visa. So lingo voyager. Agence na bango Kamanga. Agence Kamanga. Donc en français ça agence à diamant. Agence à diamant. Agence eza fiable. Ta niveau. Eza sûr. Au pesimbongo ba o meloté. Puis agence eza ke bazana bureau. Eza te ke na balabala te. Donc yepe na ofani na ndako ma. Ba bongo tozana bango besoin. Ba bongo tozana bango besoin. Faut pas ça confiance. Boss Edikas. Boss Edikas en tout cas na pesi ba merci bel coup de chapeau. Musa kitoko. Merci beaucoup d'avoir tout accompagné Masola Balabala, Tolela Bino ya fort, Paulo dos Santos les guerriers, Vando ya Bitumba nyonso o ya bunaka jamais balonga ye. Ya zolonga kaka. Paulo dos Santos. Vando mboka kota Masola Balabala et ko sala bien, ko titu bala pulga. Ko titu bala pulga. Présence na yo. Ko titu bala pulga ndenga balabala. JF sans majesté yankoi. Benga bata balabala et au sala bien pourquoi pas na papa ya balabala espoir ngoma yondika solo yebembe espoir ngoma yondika solo ya ebembe toi na posa na ona balabala yo papa balabala benga biso siko na nenga balabala et au sala bien pile le top déj kuzu pile le top déj kuzu faire ko la beta ki ozolo bate pile le top déj po ba golo ba ze benena mboko ya Union européenne, Bodig Matadi. Union européenne. Bodig Matadi. Toleli. Ngana papa popi toleli. Yolo baka lela benga olia. Toleli siko na média. Toleli to bengi te. Bodig Matadi Union européenne. Kota masola balabala. Japonais Lupemba. Pesa biso pe Lupemba. Très bien. Japonais Lupemba. Pesa pe biso Lupemba. Japonais Lupemba. To sentir Lupemba. Ouais. Yeba na golo makila. Obi ke kombo elandara japonais Lupemba. C'est kazana Lupemba ya blagité. Après ça biso ka connaissance Lupemba. Tous les cellules ya rocha yem takanyango. On a kabu. Japonais Lupemba. Pesa biso pe Lupemba. Pesa biso pe ka Lupemba, ça la bien. Ciao.